Merci Balandi Apanda Sango ya Congo, donc continuez micro Balader. Papa Nabiso, message yani ni papa. Ouais, message na Hippolyte Kanambe, yango biso to protester pour la kolakisa mabele cheke to lingi ete to voter ete Congo ezali ya Kimbangu, Congo ezali ya bakoko na biso ezali ya koteka te, biso to ko défendre mabele ya Congo. Tozali awa peuple congolais nyonso réuni, bakongo, bangala, baluba, baswahili biso nyonso tozali ini awa. Félix Tshisekedi wa Kanambe azali président ya IDPS na mwa groupe ya bato na ye basaliba kasi tolakisi ke aza impopulaire tovota ye te toye awa tokolakisa na mindele ke aza mondimi monene ole akanga Vital Kamerhe moninga na ye moto ayibi 15 million ye akangi Mike Mukebai yango toye awa mpona koproteste tozali contre alliance na ye asala na Hippolyte Kanambe Kazemberembe bino moko bomonaki na parlement ndenge Jeannette alobi Kinyarwanda ekomi 5e langue ya Congo tokoki kondima biloko wana te toza na kanda ya kosakana te yango tolobi bakeba Ruberwa Kamerhe Félix Tshilombo wa Kanambe bokeba toza na bino mayele Congo eza bakoko na biso Congo eza koteka te tokotika bino te tokotelemela bino ntina suka soki biso tokoki te bana na biso bakotelema bakobunda mpo na Congo ingeta Tolito yeba papa uti mboka nini? Ngai na uti Hollande komo na ngai Kroko Aluozi. Je suis le chef suprême de tous les Congo, les descendants de Fumulongo Ngandu, Mukonzi Abamanianga, Naza chef coutumier, Ingeta. Merci Balandi Apanda Sango ya Congo, Congo qui va pas te. Il est besoin de Kakawa, les talibans ont besoin de ce rendez-vous que on a présent na bango ya talibans. Oyo, l'héros au Chilo Moyego qui serait puissant. Azo voté nous moko kubo. Comment ni l'héros Chilo Moyego qui serait puissant. Na ba signature ya signati. Azo voté nous moko contre mboka na biso na kati pale de ngulu na kisasa. Mwana oyo violero ya banda ko violer bana papa kulutu nina kati kwa na bango mwana tata na ya banya ya banda kala. Azo ko dise bato adoki ndoki netel mekoli. Asangisi yango na oya Hippolyte Kanambe ayeko disera mabele oyo nyonso oyo bazosola décision kuneza biso papa mais ye kama lola oya likolo oyo bo ototiki bandeko na biso musika mpona koya soki azalaki président vote ndelero boye toyeko yambe totiema babilamba babakuta na bamama mais soki lelo oyo ezosimba te Tshilombo ye tokotike mpa nzambe te tozosila na ye biso moko ye makambo teke oyo tokotika ye mpa nzambe makambo nzambe nde yango ezoaffaiblir biso peuple congolais totelema tozala mutu moko totelema tosangana totika baboyeboye se tosangani na lisanga nde tokozala makasi ye tokotikela maboko ya nzambe te mpo biso moko nde banzambe biso moko nde bakolo pombo nzambe eza te bana oyo bazokufa na Congo tous les jours nde biso bana oyo bana oyo Tshilombo ezokoboma makila oyo nyonso tu oyo ezotanga banda ye anome ye aya kodistraire biso makila wana bandola nde butu moyo alala te papa Tshisekedi nayebi kozalaki kolabo lamuka banda kolanda mwana no aza koviole bana ndeko na yo papa Tshilombo papa Tshisekedi lamuka landa mwana wana mukolo mosusu alamuka te milimo nyonso ekenda na mabele oyo ezokende mpo na mabele ya Congo bolala te bolalaka na Tshilombo bolamukaka na Tshilombo ingeta. Merci maman Balandi Apanda Sango ya Congo. Donc on l'appelle Wayambo yeyo. Wayambo message nous a nini Wayambo abi oza la kanda danger. Kanda komona leki na biso ba viola ye pola makamba aussi mukeni. Aya wa exil aboti na passe moi la lingo kufa. La sengi demande d'asile awa bazoyo kate bazo comprendre biso te ke ba viola biso to lo bandenge nini. Belle cha comprendre. Ceux qui tozongi bakoboma biso. Bakoboma na mwana. O déjà mwana na ngana couveuse baboma ye. Mwana na ngana afuna bota infosé. Baboma na ngana couveuse. Na babomela nga mwana na couveuse balongola mwana bakamplasa mwana mupya ya mususu. O mboka ndenge nini. Bato bakufa.
être humain akoma okufa kaka belge tala likambo oyo tala biso likambo oyo eza likambo tozokonstate eza ya solo population evandi ya mpona yango bozwila biso solution lokola Félix aza awa botrouvele biso solution aza criminel yo papa belge ozoyamba criminel na mboka oyo mpona nini ozoyamba ye mpona nini aza assassin comme toza ebele boye seke eza vrai problème eza likuta oyo akoya anyonso akoloba eza mensonge nani oyo baosalele bien aya apesa témoignage ya moto azosalele bien non eza faux témoignage nyonso akoloba awa. Merci maman. Ouais, mon message est nini papa. Ah, et dit nos images la sepeli. Au monde ngana la soutenir toujours ba maman. Et bela batopia ba 5 exil. Si 50 personnes na jo moyen 45 à 40 personnes bazu ba statut ba réfugiés. Ya on doit dire ba maman soki bozala batata, soki bolingo ba ka exil, il faut que tout na biso. Boya kana ba manifestation ya mboka. Awe ezali ba mboko ya coloniser Congo, bana droit ya ko protéger ba Congolais. Congolais so akomi awa exil na ye il fait office d'étranger bandima. Bana droit ya koboya te parce que na Congo tozala droit de l'homme te, tozala justice exacte, tozali na occupation rwandaise na bato lokola ba criminel Félix Tshilolo oyo a poignardé peuple congolais olazala atikela Martin Fayulu oyo aganyaki ba élection peuple congolais kende asala mosala ye akandima kaka na tapis rouge yango toyaki apo bandeko ne ya Kasai ya baluba bagangaki ebele ngai nabundelaka Kasai moto adefendaka massacre ya Kasai lokola boketo aza te mais ntango babomaki bato na Kasai tomona bango basala ata video te baboma bato na siège ya UDPS tomona te Rossi Mukenda kufi bomoni meme na album oyo Nzemba Rossi ebimi papa Rossi akufa mbonga okunde eza te na ntina $1000 mpo basomba cercueil mpo bakunda papa Rossi donc toza kodefendre complot oyo eza na mboka na biso mais biso bakongolo baza na France na Belgique na Allemagne soki bato bazobenga bango baya bakasile tokobondela bango eza oyo eza mboka na biso te lobi bakobenganaka biso tozala mabele nini epuis lelo makambo ekoma oleka na poto bapapa na bamama bakoma okunda bango na poto mais baétranger bakobotola biso mabele tokokoma lokola Australie mpo Australie ezalaka na bakolo nango excès ya prière excès ya kofukamela bato Australie ekoma ya bajuif baanglais lelo bachinois bakote ebele balibanais Beyrouth oyo mboka pasi bakote ebele mboka ezali envoyi tala lelo likambo ya milemu barwandais toana tribu ya batuti te batuti na bahutu baza na Rwanda batuti na bahutu bazala na Bujumbura mais botala lelo Janet Kanambe oyo aza mwasi ya Kanambe bamole munene okasa joueur ya rugby ya Irlande alobi 5e langue totuna bino bakongolais 5e langue nini ya Rwanda yango tobi Janet Kanambe elongoka mokomboso elobi mabe mafuta esimbaka te kena na mobali nao Kanambe bobima bobota bamapasi bientôt la bokokufa na Félix Tshilolo mutu munene okasa mondenge ya mbandaka bakati yango na basango Karino koma makambo ya Kabila Karino bokisa aussi makambo ya Kabila Merci, vraiment Balandi. Et Keko Congo, vous avez Keko Congo en direct. Déclaré 15 millions. Félix Oyibi Mbongo, Olobi na Kamere, Aïba Mbongo, Tchelo Pembeni. Dans une information, il y a Félix Moïbi, le président, aux accords du président, Oyiba qui élection. Au Kamati Mbongo, 15 millions, Oyibi si Vital Kamera, Zouango, Tchelo Nara au banque. Kabola bino mibale mais mbanga ko servir ba école ko sopa hôpital ko bongisa hôpital mama yeme ba hôpital na Kinshasa Félix Oyibi mbongo bike ba tiango pembeni ba peuple na yo ba proche na yo baza ko yiba mbongo ya l'état et comme mutu so toka ndenge alingi bo souffrir peuple wana peuple baza na souhaiter soins médicaux zate place ya kolala malamu zate bana bazotanga classe ya malamu te baofanda na mabele Félix otindi Vital Kamere azali burundais ça c'était ce monsieur c'est un sujet burundais ce n'est pas un Congolais
ozali burundais nalobi bien ozali congolais te Vital Kamerhe oyaka na occupation ngai nazalaki na Gombe namoni yo nayebi yo depuis oyaka na occupation na Gombe nazalaka na Gombe nafondaka na nazali mwana ya Gombe nayebi yo ntango oyaka na occupation ozali congolais te Vital Kamerhe lelo oyo okomi congolais okomi ntina garde okomi kutu kozwa poste ya directeur ya cabinet. Quelle trahison! Merci papa. 15 millions bozongisa mbongo wana botonga ba école botonga ba hôpitaux bana batanga bien baba na école ba pupitre na école ba tableau bosalisa Congo. Nga nazali mutu ya UDPS te nazali membre ya opposition radicale ya MLC. Nazali chargé ya propagande d'animation politique ya MLC. Alors nazali kolancer message oyo na bino bapoliticien bino baoyo bapoliticien bambwa oyo boza bamoyibi bozongisa 15 millions Kamerhe soko ozongisi mbongo wana te bakokanga na prison okobimisa mbongo wana na complicité na Chilombo na suki wana. Merci Ekeko Congo. Message ezali nini? Ouais, message eza kaka que vraiment biso baartiste engagé okotika makambo boye tomoni baya na nsima baobranche makambo bomona sikoyo mpena ke peuple bomona mécontentement peuple ndenge mpe bakoyemba haut et fort ke Kabila dégage, Félix dégage, Faci dégage, Nyaruba Busuki nani dégage, Bizimungu dégage, Batuti dégagé, Rwandais nyonso dégagé, Rwandais balongolango, bino tout bolongo babotika esika wana boumeli déjà batakala wana tolembi bino bandeko boza bandoki aki ndoki na bino moni toto baki boza bandoki. Est-ce que tokosaka? Est-ce que tokosaka to baza bandoki? To baza bandoki mpona ndoki nde moto azaka teti bongo ozoboma me okokanga na Message ezali mama. Losako papa. Losako mama. Oui. Tourner pour la mboka. Oui. Omoni nga kitambala o. Oui. Kanda mboka. Omoni makambo sama na mboka na biso. Za makambo ezala te. Ngale na mboka oyo pona kanda ya Armatungulu. Tona zaina na kanda mboka, nzambe ko révéler ta eloko moko. Kezo na bakebina bozo ke na Bruxelles. Bozo la tabilamba ya Félix. Mais pour éviter que Armatungulu ba bomaye na Congo. Armatungulu bembe monana te. Moi c'est Armatungulu azali na ebi be moi c'est Armatungulu te. Mais be mo bana Armatungulu te. Mais nazo bana part ya passe ya mboka. Passe ya mboka c'est ça. Bozo mona papa. Ya nazo ba ke Congo moi c'est likuta fungwama. Mais moi ça kanga likuta na epo na Sonia Simba ngome akanga te. Bana ba ko soutenir likuta moi c'est Congo. Ezali biso ba mama Congo. So mama Congo toke na kaniaka. Toke ko luka ko lia ngala ko benga ba mama kanyakin. Papa ko balandi kanyaka papa kanyakin. Baza na posa mboka te. Bazo kanja biso toza contre Félix. Félix aza mona mboka mais to vota ki. Les autres vota ki. To rien ko sala nini awa. Parce que to poni te. Comment faire so mona mboka ekei. Kabila ke matanga Mugabe. Atidi Félix ya awa bongo ta ko so ma de mesa ye contre andi. Bozo mona. Siko na ba kuna ba communique le président de la République démocratique du Congo Kabila. Ake kuna epa ya Mugabe. Siko to tuna vraiment na bande ko so wa na ngambu wana. O baza mwebiso. Est-ce que so mona te passe mboka. Papa ngana mona nzambe. Na yebi nzambe, na yebi Bible, mais na lobi pasteur. Et ba to aba église, o ba lingi mboka te. Na ngapelo olinga ba ko te ba ko te ngani. Ba ko te ngala bomba baninga, ba ko te nga démon. So pasteur ko bisaka démon, ya ko bisaka démon mboka Congo. Merci maman. Matondo maman. Merci. Commandant Esso, message ezali nini? Message est quand même bien fatigué, victoire des certains, parce que bazo linga ko faire gloire batoke, Chilombo, à côté on a 5 cas c'est faux. Chilombo est en Belgique, azana maman la pression par rapport à l'accord, Chilombo a signé l'accord na Kanambe. Chilombo kila moko lobe hakuna kila moko loba kuna Chilombo a signé l'accord na Paris. Chilombo a signé l'accord na a signé l'accord na Chinois, ayo ba kisaba japonais. Yango ozomona ke abengisi awa ça signifie que bien aponi ba Chinois na Paris na ba pe ba américain bayambi awa te pour la présidence na SFO. Chilombo ne ko ba na
peuple déterminé pour gagner le jeu. Merci. Merci, commandant Esso. Merci, commandant Esso. Vous tu Paris, hein? Tournez mon gars pour le contre-jour. J'ai vu ça, maman. Sur place. Ligne l'Obama qui Les réseaux sociaux. Voilà. Oui, l'Obama qui. C'est comment la réalité, ça. On va Taliban. Voilà. Quand la ndenge résister, dire non à Tshisekedi, non à Kabila, non à l'occupation. On va demeurer toujours les résistants. On va te lever Paris, Toya, on va te lever Paris. Oh, nous, c'est l'Obami. Si quoi, on va s'opposer pour arriver à Tshisekedi. Moi, une centaine de personnes à cause de l'aéroport militaire, c'est la honte pour un président. Quand la seconde nous a paralysé pour dire non à Tshisekedi. En fait, je laisse les autres continuer. Ingeta. Merci. Mbila abare nzela parce que babi président parti azana kambuna moto akokoma na mate bazon kabaki misae Hippolyte Kanambe, quand vous voyez Félix Tshilombo, c'est directement l'image de Kagame, Paul Kagame et de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Nous en avons marre de voir que vous arrivez à recevoir quelqu'un comme lui ici en Belgique. Et la Belgique aussi nous trahit. D'ailleurs, la Belgique est habituée à nous trahir chaque fois. Le malheur du peuple congolais, c'est la Belgique. C'est le premier. Vous voulez la démocratie chez vous? Vous ne voulez pas la démocratie.
D'accord. Abloqué bino pour la ligne. Image, l'air est grave, l'air a sonné, il est temps, c'est le moment de la délivrance. Toyebisa qui Félix et Tilolo, président ya Balouba, ya Bakasaye, Oza Komote, illettré, pourri, Soba, Kolingi Mobakisa Congolais, Osukite, et Taliban, Fayoulou, président, Fayoulou, président, Fayoulou, et Yidi Don, démonstration de force, la force de la mine, la main tombée. Fayoulou président, c'est un tricheur, criminel, assassin, Chilolo, Ourik, Soba, Yona Maman Omart, Obama Tshisekedi, Okokufa, Moutou Mounelo Kesteka, Ozali, et d'une image, il y a Laurent Sokoko, Nemakambo, il y a Laurent Sokoko, Albumamo et Bibi et d'une image de Souksi Bango. Merci Wayambo. Merci maman. Message à Nini. Message de numéro 10. Tout simplement pour dire à Félix Tshisekedi que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Pourquoi il doit se cacher? Moi je ne comprends pas. Pourquoi tu dois te cacher? Mais viens, raconte les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Raconte les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Hein? Partout, nous le voyons en France, partout. Un président, on l'invite dans les médias, dans une média, il invite les gens qui sont en face de lui, ce sont ses adversaires. Ce sont les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais pourquoi toi tu te caches, tu ne veux pas recevoir les gens, tu te caches, tu reçois que les Balouba, hein? Parce qu'à l'aéroport hier, nous avons envoyé nos agents. Ils sont rentrés là, ils ont vu qu'il y avait que les Balouba. Pourquoi? Est-ce que tu es le président du Congo ou que les Balouba seulement? Ça c'est la honte. C'est une honte que tu es en train de faire. C'est une honte. Voilà, Bandeko, Tozalia en Belgique. Voilà, Belgique, nous sommes d'accord avec Félix. Félix, nous sommes d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas d'accord avec toi? Voilà. En tout cas, on est très en colère contre toi, Félix, parce que tu es en train de vendre le Congo.
il y a une 5e langue. On a vu dans les hémicycles là-bas, Jeannette Kanambe qui est la rwandaise, elle est venue devant tout le monde. Elle a déposé une motion pour la 5e langue au Congo. Mais, 5e langue au Congo, il n'y en a jamais eu. Et laquelle, c'est le Kinyarwanda. Non mais, c'est une provocation. Je pense que l'Anwana et Royana Congo, c'est comme tous les Congolais. Avant que vous instaurez cette langue, 5e langue, vous allez tuer d'abord tous les Congolais. Comme ça, après vous instaurez cette langue. 5e langue Kinyarwanda. C'est quoi ça? C'est quoi? Peuple congolais la mouka, peuple congolais la mouka, peuple congolais la mouka. Téléma, 5e langue des Okota. En tout cas, Ingeta, Tozana et Amae, Tozana besoin de Congo. Voilà. Merci en tout cas. Ingeta pour le Congo, Toza toujours. Merci. Papa Patrick, message à Nini. Bon, message à Moko. Message ezaka moko nde toza awa Félix akomi na suka donc ye aza mwana mboka mais comment peuple yango mpe ya mwana mboka toye kotelemela ye boza na sasi te alors qu'on voulait un fils du pays oyo ezolakisake ateki Congo et lokola ateki Congo biso na bango tokosilana ya pas de problème balobaki ke no bakotelemela Félix te bazalaki jour ouvrable depuis ntongo mpe toza awa tozozela bango Félix azoya on veut le voir il n'y a pas de problème aza président na biso mpo azokima esili ye ya président bacongolais il faut ya mona biso voilà mbila babaki toetudia balonga bakare mpo tomona ye balongoli bakare c'est bon donc tozotala lelo aya awa akopesa biso mbote atika kokima aya aloba bebi bozoboyanga pourquoi on lui expliquera le pourquoi tozoboya aya atika kokima biso gauche voilà donc ingeta on est ensemble le combat continue. Merci.
bien kobala nzongo bazopusa biso tikuna na se mobulu ya pamba Félix, Kagame, Kabila, Louis Michel, Rendez, Soropoma, Barokata, Baromitou, va libérer Congo. La ville est inni, Félix Andimi, on coûte dans le peuple. Félix Andimi, ouais. Bien un aéroport, bah tiens même la cache à Makaku. Au moins les biso, police, à pousser ce type de mène en tête, il a 300 mètres, 50 mètres et dino. Yo bon marathon, et dino. Yo zala ni contre ni pour. Loba yo zomona, yo moko loba yango. La question est que il y a un aéroport, tiens 350 mètres. Merci Balandi. Balandi a pendant ça Congo, Fati a l'union pour le peuple, mais ça va Inda. Ça va, il n'a pas de Takabouya. Les 15%. Les 15%. Non, il On avance un tout petit peu. Le peuple a Simbi la Moussala. Juste pour le moment, la ville est inni, Félix Andimi, on coûte dans le peuple. Félix Andimi, ouais. Bien un aéroport, bah tiens même la cache à Makaku. Au moins les biso, police, à pousser ce type de mène en tête, il a 300 mètres, 50 mètres et dino. Yo bon marathon, et dino. Yo zala ni contre ni pour. Loba yo zomona, yo moko loba yango. La question est que il y a un aéroport, c'est 350 mètres. Merci Balandi. Balandi a pendant ça Congo, Fati a l'union pour le peuple, mais ça va Inda. Ça va Inda de Takabouya. Les 15%. Les 15%. Non, il y a un On avance un tout petit peu.
biso peuple apesi mbila musala juste pour le monde Maman, où tu m'as gagné?